ebele. Nalingi nazonga mwa muke to nalobi nalingi nazonga na expliquer ba rési. Hein, navanda na bien. Navanda na bien. En tout cas, on va benganga. On a besoin benganga numéro na okuma wana. Numéro na ngeza 089 089 14 38 047 089 14 38 047. Barezi tika eloko ozoloba oyebi mutuna makolo te. Barezi oyebi likambo te tika koloba. Barezi tika koloba likambo oyo oyebi te po ozalaki wana te. Nga kovodo munazalaki wana ti makambo ebandi kobunda. Ti Davina na nani na Grace Tembo bazo wela Dacosta yo ozalaki te. Ozalaki wana te. Ngai kovodo munazalaki wana ti bitumba ti koswana ti babandi kobunda. Nga kovodo munazalaki wana. Yo ozalaki wana te. Ozo kene kosala eloko oyo oyebi keza nango bongo te. Ozo luka oloba ozo confirmer pe na bafani ke botala boy yo ozalaki wana te. Ezanga Remi munazalaki wana ngai munazalaki wana. Il faut botika kokosa ka public o bazolanda biso. So likambo eza boloba vérité. Hein? Boloba vérité. Boloba vérité. Dacosta yebaki yango. Hein? Dacosta yebi yango ngai na lobi na Dacosta carrément. Na lobi Dacosta. Nani eloko bosala bozoyeba bit nango bozoyeba likambo. Dacosta esina longwanga kuna Remi. Na lobi na yo. Grace Tembo akanga bango tour à liboso. Atie na sepo na Davina. Grace Tembo yo kanga bango deuxième tour. Oya lelo ezaki troisième tour. Grace Tembo akangi bango. Et la troisième tour, Grace Tembo akangi bango. Sikoyo, yo ba réseau vandi okiyo kolobaki ezalaki bongo te. Siko explication bino bopesa lokuta poani. Hein? Baza ba fan episode balandaka biso ti. Il faut tous rater koloba na bango vérité. En tout cas, on est surtout dans la besoin ko benga ngai azala clair numéro na ngeza 089 14 38 047. Numéro na ngeza 089 14 38 047. Surtout quoi ça public pour ani. Hein, ba public balandaka biso ti. Dacosta, Grace Tembo, Davina na Dacosta baza mwasina mobali. Grace Tembo na Dacosta baza mwasina mobali. Sikoyo bozo kokosaka batu pona nini? Ou bien nga Remi mnalingisa ki bango. Na public tanto na lien tournage bongo tango bazo sa makam na bango tango bazo bunda. Tango bazo bunda. Pourquoi pas Davina eba ke aza mwasa libala na sala yango te. Hein? Grace Tembo pourquoi pas eba ke na zana fiancé na ngana sala yango te. Dacosta o bino bozolo ba Dacosta. Dacosta pona nini eba kite ke ngande na vandi boye na azali mwasi na zana mwasi na ngana kata ndako. Sikoyo fardo bino boyibo macha Remi. Oh ba reza ça na ngona na commentaire na mona ka komba Remi. Ba rezi. O uti ko sala nga uti ko sala nga audio awa. O uti ko sala nga audio awa lobi na nga Remi soki mabe ezali to bomba ka bandeko na biso. Mais yo mta liboso ke ko sala analyse kuna. Oyo. Eza oyo eza voice nani? Pourtant tozoloba toyebaka. Tolobaka te ba rezi. Remi boni. Oyo eza nani? Ayo moko sentiment wa nini ya ba vu otoni. Ba baso bunda kuna Davina c'est une femme mariée ayana be mission et puis azo biso bien on go be sele carrière et tout yo sur ko côté c'est pour un sentiment. Ozala quand même la moi sagesse. Attention intelligence exactement sagesse. O gagner nini. Ozala moi sagesse. Osaka makamkate le roi moi bololé moko boy. Non. Toko ma famille au benga bango na ba ni na bayaka. Na ba tournage na. Oko sa monter surtout yona te. Mama to super au publier yango. O ba Hein? Eza nani ba rezi. Sikoyo na yebite. Ba rezi aza muto okende koleka kuna. Aloba likambo oyo eza yango te. En fait tant to lobaka ke
bato batalaka biso bazalaka bazoba na biso te public oyo etalaka biso boza bazoba na biso te public oyo elandaka biso. Allô? Allô, père. Allô? Boni. Ouais, Kimia. Allô, père, bonsoir. Boni. Kimia. Boni. Nari na posa na sa une émission. Allô? Ouais. Bablo mususu tolobaka te ke mpo na sentiment to tozokumisa public wana elandaka biso topesaka bango valeur. Dacosta ya Dacosta soki ayebaki ke azalaki marié pourquoi pas? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rémi, non, ben on a français. Ouais maman. Ah, mais moi la vidéo mon côté, exactement maman solo. Eza makambo solo mama Davina na Dacosta baza mwasi na mobali. Bayoki nanu bato bazalaki wana soni te. Pele nazosala video nazoloba na bango bien. Boyebi ke video na kopiblie yango mpo makambo osala eza ya soni. Mafu piblie no yango. Sikoyo bango moko ba confirmer. Sikoyo kovo bongo la tiebera nini? Yango na utiko oui bango mibale wana baza ba marié. D'accord, ça pas marié. Oui, d'accord, ça va marié. Bango mibale baza ba marié. Sikoyo berbo ibola tia Rémi eza nini? Pona lobi vérité. Non, yo c'est musala na yo c'est musala qui journaliste ezara ndengwana. Ah. Sur information yo ça sur nango au poste Oui. internet yo ça problème était. Ah. Bango fallait ba gérer makam na bango na kuku, fallait ba gérer ba crise na bango ba jalousie. Siko. Bango sentiment na bango moko ba bimisi yango. Allez, bongo la tianga père. Alors. Ah, maman. Parle to Bernani. Parle to Bernani. Batiko tranquille et après tu n'as pas ngomoko mais les penda bien obimisi bango na poisse bazo sala soni ye Davina za marié comment pour ça le loko ndengo c'est pas normal mon bal kutu apporte dans n'importe quoi mais moi si et ça tolérer que na moi si femme mariée oui c'est pas normal ngai connexion na ngai connexion eza mabe bo comprendre que connexion eza mabe pour la vérité nazo lukala bimisa nazo bomba mutu te mais naza na besoin vérité. Oh, toi, dans besoin de numéro 089 14 38 047 089 14 38 047. Pour la banque, pour la bombe bateau, bazo sa mabe. Ngam na lingisa bango te. Bango mo ba ko gérer sentiment na bango te. Hein? Bango mo ba gérer sentiment na bango te, ba yoki ni ba tout soni na lien ya tournage. Ah, sikoyo. Allez, et comment